Ce qui président a craqué, combien plus forte raison pour qu'on dise beaucoup. Les en a mangé belé, les alliés derrière le pouvoir. Ce qui est chef coutumier le lobe azo tepa na dit que question no koya nango. Ça zo tanga nzambe mingi na peut-être pour na se racheter ou comment. Avant même que je devienne ce que j'ai été nominé là. Nazala qui déjà ambassadeur selon Dieu. Ceux qui chef aza koyangela mboka, aza na ba président nzambe te. Talaka modèle naï. C'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Ce chef coutumier bazo beta tolo, biso toza bandoki, toza bo. Ça c'est la part de l'église. Ce n'est pas au chef de l'État d'aller prêcher les chefs coutumiers. La répétence qui est la voie autorisée pour que nous ayons la réconciliation, la réorganisation. Donc, le pardon est possible. Si nous croyons à ça, alors il est temps que chaque chef coutumier s'apprête pour recevoir Jésus. Bande konangai ya sika yangoyo lisolo ya solo ya malamu elibino kaza penuel esalami pona bino bandeko bokutami en Europe na mboka mondele yozali na France yozali na Allemagne olingo sunga ndeko no na Angola kobosa na te adresse ya sika yango kaza penuel tindela ye mosolo carton epesami libino biloko ebele na talo ya moke tobandi na 100 euros tina 450. Adresse na biso zali na Bairo Palanca Casa numéro 119 Yabino Yangoyo agence ya sur kitoko. Merci Seigneur. Tozong si matondi epana yo parce que oza malamu. Yondo ponaki mokola lelo oyebaki yango ke lelo tokosola na bandeko bipai na bipai parce que quand tu élèves quelqu'un ozalaka na vision tiaka kati na ye opesaka nsima ya vision na provision mpe obakisaka lisusu mission. Alors Seigneur biso tomiponaki te yondo ponaki biso po lelo to refléter image na yon conformément na liloba na ndenge bandaka na Eden na Genèse. Alors si aujourd'hui les choses ne marchent pas parce que to komi ya kobunga, mais souci nous ali toujours que to reconnaître yo to zonga epai na yo po osala na biso ndenge osalaka na bakonzi oyo babandaka kosala ba musala na ba principe na yo. Totiki batango na maboko na yo, kamba biso, assister biso en travers ton Saint-Esprit. Masolo toko solo la et édifier bandeko et pe sape bango makuki ya ko banza pona ko kanisa ko luka elongi na yo parce que l'heure a sonné où tu veux vraiment toucher le cœur ya ba chef coutumier oyo ba yebina no yote po bazongela yo po makambo ya Congo e bonga na belo pesi biso ba richesse pesi biso lobito gérer yango conformément à ta parole conformément à tes principes. Pambola tango oyo bongisa ba institution na biso peuple congolais azana besoin yebayo tomitiki na maboko na kombo na Yesu amen. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, très chers fidèles internautes, très chers fidèles téléspectateurs, très chers fidèles, les amoureux de Jésus-Christ aussi, tous ceux-là qui aiment NazareyanTV.com, c'est un site pour vous, un site pour nous, un site pour tous les chrétiens qui nous regardent en ce net moment partout dans les 5 continents du monde. La princesse de l'Éternel, la humble servante de Dieu, la présidente du Parlement céleste, députée quoi,
La sœur Tiffany Mokwa devant vous aujourd'hui dans cette émission. Micro offert Nengeka Boye Bezali, micro ya Lenadrin Oyo to pesa kangona batu Oyo to Monique Bazana posa ya rosa micro topé ba Oyo to Monique. Il faut topé ça bango micro baloba de la part ya Mboka, de la part de la Bible, de la part ya social. En tout cas, dans la catégorie Nayango, ni en somme. Mais aujourd'hui, Bozala un peu scandalisé. Parce que je vois déjà les gens qui batalani, non. C'est moi toujours à mon poste, c'est la princesse de l'éternel. Et aujourd'hui, la princesse de l'éternel, Azali Liboso Yanani. Aujourd'hui, je reçois pour vous un chef coutumier. Mais Boroué m'a invité dans la Simaya Elema Oyo, dans Rosenga, na Régie. Ndé n'a présenté Bino, qui est mon invité spécial du jour. Mais Bengela nga bateau yo, basé à Kolala, parce que mission est là, et Beto Libakouté. Pardon, la namo vraiment na bokebi, na katina bozambe, na katina esprit, na katina connexion spirituelle pour que Ozala bénéficie un peu ou retirer quelque chose de la part du Seigneur parce que souci n'habite Ozala Raka Bozala édifié. Mais aujourd'hui la présence de l'Éternel avec le chef coutumier Ilinga, donc Ilinga Mokondi Bo Wesi, c'est ça, Bo Wesi, bateau baebi Kombo o baebi ça la province nini, il y a territoire à nini, mais régie à nous. Merci beaucoup, nous sommes de retour sur ce plateau. Je pense et je crois que cet élément a fait plaisir énorme à tous ceux-là qui sont depuis la France, Belgique, Canada, Texas, Allemagne, Hollande, Finlande, Brésil, Afrique du Sud, partout au Sika Bozali. En tout cas, Toza et Longo, nous sommes ensemble, il n'y a pas de souci. Ma Béanzambe et Zara Pisogi, la princesse de l'éternel. Azalina, chef coutumier Ilinga. Donc je présente déjà, c'est la présentation de mon invité. Je suis avec Sa Majesté le chef Ilinga Mokondi Bo Wesi. Mais pourquoi Komboana et Pessamele pas Mokondi, mais aussi il est le chef coutumier de la chefferie de Yaliwasa. Yaliwasa, tu sais, il y a la province, il y a Mboka avec beaucoup de prudence pour Okoko Beta Libako. Alors, étant donné que je suis avec le chef, je dois vraiment préciser ces noms correctement, excusez-moi. Donc, le chef coutumier, il y a chefferie de Yaliwasa, territoire de Basoko, province de la Chopo. Porte-parole, il est porte-parole, il y a autorité traditionnelle, c'est ça. Et je regarde déjà mon invité du jour à qui je dis shalom, bonjour l'homme de Dieu aussi, hein, c'est pas un problème. Oui, bien sûr, bonjour madame la journaliste, parce que nous sommes des serviteurs dédiés. Okay. Chef coutumier a s'appelé serviteur dédié avec les tentes pour l'Obelango et sous de l'eau en large, parce que ce que mon en Romain 13, 1 en 2, toute autorité vient de Dieu. Et alors, quand on a la présentation, naza chef coutumier, on a outil
na famille régnante pour na gérer mboka ndenge beaucoup ko isengi conformément pe na ba texte légaux ou constitution mboka na biso légiférer yango. En plus, statut à chef coutumier ezali au fur et à mesure la question na yonde ko permettre ngai na ba ko agencer ba idée pour na ko permettre quand même na bande ko news ba téléspectateurs d'internet na yo et puis ba news ba ko zo chance ya Rolanda biso na banzela ya ba média ya ba onde va se rendre compte que le pouvoir coutumier existe. Ok, merci beaucoup. C'était là Sa Majesté, le chef Ilinga. Mais papa, avant tout que na mozindo émission d'abso, ce qui m'a beaucoup impressionné, je m'en vais déjà vous informer, c'est un chrétien, chef coutumier, mais on dit milarane Yesu Masia, on vandi sami, toi tiens bo kondinaye na makola Yesu Christo akamba est-ce que zalaka? Ndé yango boyeba na cours ya émission parce qu'on aura plusieurs émissions à passer avec chef Ilinga mais tikana nous to beta na no na bi ke ba seki na bandako mais tikana nous to tala pour que na tuna yo un peu par rapport à combo na yo parce que ba bantu combo za la significatif hein bien sûr oui lorsque nous parlons de Mokondibo et si signifie quoi si je prends ce nom au moni na coutume combo nyos ba pesa kango pambati OK. Et ce qu'on peut si combo même Dieu, et ça a une signification à ce qui veut dire Dieu, Jésus. Pour mais je rentre par rapport à notre mission. Combo Nangezali Sa Majesté Jean-Francis, il y a mon conzibo donc na bandeli na suka pona zonga côté à liboso. Soko moni bouesi. De poste non. Na uti nango côté à bokoko ya mama nanga. Donc balokele ceux qui bazar bato ya chopo balokele bande ko ya territoire ya Isangi et alors on a pesa pe bango wana wa ya karibu ya no donc bo we c'est outé pa ba koko nanga balokele ba pesa nga yango parce que avant même na botama nazana ba aîné bakola bazalaki mikolo nanga alors tango yo ngai na ye na botama nzamba ye baka ko bongisa makambo na ye je me réfère à David azalaki na ba aîné na ye tant on a des prophètes na pour aya ko sala choix ya muto ko gérer Israël après avoir ko subir ba conséquences belé namba si sitaka reste mon con atena ka compte ya ba grandeur na ba corpulence c'était mais Dieu voit le cœur. OK. Alors côté na ngapé zalaki même choix parce que papa na biso azalaki mutu o abotaki bana liboso belé na basi mususu mais au moins tango ayeko kutana na mama na ngai et salaki net prophétie et kokisami mama na ngandi ayeko mema papa na ngana na makamba bonzambe. OK. Abongolisi mutema papa na nga komaki chrétien et après ngana ayeko kota pe na zui na bazuième na ngana ayeko botama l'état na lingi na botama à la veille ya naissance na ngai Dieu a révélé à mon père que moi na o ninga zobotama kombo na yeko za mokonzi donc yenda kotika na pouvoir et c'est le même jour tant on a botami alors atika ki testament nazokola testament ezali se reconnu dans tout basoko soko tuni président na biso ya etongo euma papa docteur Modia ya association ya développement pour le basoko ba yebi yango ba honorable nyonso député na biso bazaiba Eve mama moleko azali ba député pour nazolo babatu wana bango ne bazalo ba calibre ya basoko et puis ba notable nyonso ya territoire bazali informé parce que ils ont un témoignage depuis nazokola na kola neti bana nyonso te na botama pe neti bana nyonso te alors Dieu fait grâce na koli ba pesinga kombo ya Ilinga mokonzi bowe si ça signifie que naza libérateur parce que bowe ça signifie mobikisi sauveur ya famille ya papa nanga parce que papa nanga kombo ne Jean-Pierre Ilinga liwasa maman nanga kombo na e bowe singo ya Francine. Alors le kola na Jean-Pierre na Francine na sangisi et puis si Jean Francine donc c'est ça l'originalité conformément pe na code de la famille parce qu'il y a toute une section où ils ont spéculé sur les noms mais tozawana de bande union so bazolanda ba congolais tozaka ba nyora kotana tozopesa pesa bana ba kombo bipe c'est les faits na signification yo pesi mwana na kombo makila mabe mais akoza makila mabe on pesi kombo malédiction kokoma malédiction mais comme la ngai mokonzi et là tinzo to lelo pe na komi mokonzi donc naza ko gérer chefferie ya liwasa o ezwami na territoire ya basoko na province ya Nchopo alors chefferie waneza munene na kati ya territoire ya basoko ezali parmi ba chefferie ya minene na Chopo parce que naza na superficie à 3242 km².
naza ko gérer 7 groupements ya minene oyo misusu za na ba 28 villages, ba 30 villages, ba 25 villages, village groupement moko kaka nde za na 2 villages. Donc pour dire que naza chef mukete par rapport na taille nazo gérer ndenge nazo loba ba ressortissant ya liwa baza partout au monde. Et naza na contact na bo baza na ba États-Unis na Belgique na ba Afrique du Sud bisika nyonso na bimaka to kutana kana bango to échangeaka et puis na site na biso ya chefferie soko koti ozana besoin ko komela biso kota ozuka ka Jean Francis Mokonzi @gmail.com wana eza adresse uniquement ya chefferie okozwanga na ba correspondance. Merci beaucoup. Alors nasuki sakite chefferie eza na 7 groupements, 42 villages, 98 grands clans. Donc il y a on a parcourir presque une moitié à Congo na Congo central na commune na Bamayombe na commune na Kasai na commune na Nord Kivu, Sud Kivu, na Goma, na Bukavu, na commune na Maniema, na se retrouvé dernièrement na Équateur. Alors on a commencé na Sancour parce que moi on a tamboli na Congo ya mwana na kende na Kindu Maniema. Alors na moni ba village, na moni ba chefferie, na moni ba groupement, mais c'est que moi j'ai na la République Mobimba, c'est comme un royaume Congo. Alors vous êtes fiers de ça? Nous passons. Mingi batubaye bakato, batubaye bakaki kozala mokonzi, kozala chef coutumier et singolo zala koko moko ya mande fois pembe suka pembe, mais tozo mona oza ko apparaître nan trop jeune. Trop jeune pour tous appeler pour savoir bah âge notamment aux jeunes par rapport n'engé to monio les confusion tous bah ça va te tout pour malgré tangi bah clan on a sauvé combien tout ça il y a des gens qui doutent un peu est-ce que c'est vrai être un chef au cause appeler chef moroboy il y a kitoko boy chef moroboy à katane mande fournir surtout est-ce que ça peut se faire aussi? Oui moni madame journaliste le grand problème il y a Congo les informations. Le fait que l'information est circulée bien, il y a un moment de spéculation trop. Chef coutumier en soi, tous on a dans la norme traditionnelle, comme une modalité moderne. Avant que l'homme blanc vienne, selon l'histoire du pays, à côté de l'organisation interfamiliale. Donc la famille qui est regroupée. Parce que je ne fais pas le cours de l'histoire, mais nazo briefé pour bazonga quand même. Na histoire il y a pays na biso bato basala SPA donc basali sciences politiques ba yebi que na histoire il y a mboka. On ne peut pas parler du pouvoir sans se référer à pouvoir coutumier. Alors Mele avaya koma pour coloniser biso akutaki ba chef baza organisé na ba famille, na ba tribu, na ba clan, na ba sous-chefferie, to lingi ba regroupement, ou lelo ba regrouper puis comme ba secteur na ba chefferie. Alors Mele tangoye a coloniser biso, a imposer kisko administration moderne. Mais avant que l'administration moderne est salement, il a trouvé bon qu'à travailler à conformité na pouvoir traditionnel. Le pouvoir en est bandit na bisoté. Ça a commencé depuis la création du monde. Ça veut dire comme naïb c'est qu'en introduction que beaucoup d'unions sont et où ta kananzambi. Ce qu'on est pas na biso pour ya koloba pouvoir coutumier ndenge zalaka organisé ça c'est selon l'histoire. Mais aujourd'hui, les gens sont en plein et puis les gens sont sur la base solide et significative. Parce que ce n'est pas n'importe qui est appelé à devenir chef coutumier. Pour devenir chef coutumier, il y a des préalables, il y a des principes, et il y a des normes. D'abord, premièrement, il faut aller ici, dans la famille régnante. Qui dit famille régnante, c'est la famille qui a régorgé le pouvoir traditionnel. Et tant que dans la famille régnante, il y a tout un processus qui se fait. C'est la sélection. Et ça, il y a deux cas. Dans la province, ils sont séparés. Et dans la province, ils sont le pouvoir traditionnel ou bien pouvoir coutumier d'une manière patriarcale. De côté, donc, on a besoin de ligner justement, il y a Boutata. Et côté pays, il y a matriarcal, il y a Congo central, il y a Congo, Bango et pas Bango, c'est le pouvoir matriarcal. Donc côté à Boumamande, il y a plus pour dominer, pour Eluka, pour investir chef. Alors pour devenir maintenant chef, ce qu'on a tradition culturelle, c'est toute une initiation, c'est un processus. On ne peut pas devenir chef n'importe comment. Il faut comment tu dois gérer, comment tu dois équiper, comment tu dois gouverner, comment tu vas donc tel que ça se passe. Dans l'administration moderne, il y a besoin de ce qu'on est adapté
par rapport na coutume parce que ce qui est na constitution na article 207 na liena nango 1 2 3 4 et ça ko spéculer peut ça ko définir qu'est-ce que le pouvoir coutumier. Donc bokondi ya coutume et yebani nano na donc auto benyango mobeko likondi la constitution de la République. Et ce qui aujourd'hui na aliena 1 et lobinini tout chef coutumier doit être reconnu parce qu'il exerce un pouvoir qui cadre avec sa coutume. Ça, c'est la définition simple. Et puis, na bokoko, bah reconnaître bokonzi ya bokoko parce que ceux qui bokonzi ya bokoko est alité, parce qu'au moment où je vous dis, président de la République a un mandat. Il a un mandat de deux fois renouvelable. Donc, ceux qui mandat à 2 fois ici, il doit nécessairement atika, bah monsieur soupe, basala en attendant zeli lisusu aye ko postuler ceux qui a salaki malam bato ba ko reconduire mais ceux qui a salaki mabe bato ba ko pona été. Alors ndenge pa na biso pe ezali mais biso c'est quoi avantage ezali que comme Dieu c'est lui qui donne le pouvoir et pas na biso zobota mabo déjà aux pouvoir. OK. Donc na botama na bo continuer na yebisa et pas na biso ezali vote et pas na biso ezali c'est la sélection donc désignation. Dans nengo zana okufa na bokonzi. Tinenge na zana okufa mokonzi et puis moi non na kobota ndia kokoma kaka mokonzi parce que moi je serai le 5e chef. Chefferie nanga pour votre histoire ezalaka créé na le 1er juin 1932. Donc moi je serai aujourd'hui le 5e chef. Koko na biso kaka na ligne na biso koko na biso ayebani na kati ya territoire mobimba na province na niveau ya capitale dossier neza na niveau ministère ya affaires coutumières ba uti ko séparer en na décentralisation Azarias Robert Azali ministre na biso ya affaires coutumières ezali awa pe na Kinshasa tozana alliance nationale des autorités traditionnelles où ils ont même Sa Majesté Godefroy Mounou tozani en contact et na secrétaire national général Sa Majesté Difima à qui to partage à Kanabango d'expérience. Mais aujourd'hui je ne vais pas me focaliser dans ça où il y a pour répondre à ma préoccupation on peut na invité. Alors chefferie na biso et bandaka na 1932 koko na ngai ya mukolo Cyprien Mokumbwa yende azalaka chef coutumier à chefferie aliwasa asali musala ko banda 1932 ti na 1964 les rébellions yaka ya 64 nde babomaka il est fit mort martyr et c'est un dossier na zolande yango donc sur le plan juridique naza déjà na avocat et aussi to kotsaki déjà plaidoirie na biso na niveau de justice il faut baluka ko couronner comme héros de aliwasa parce que babomaye na ndenge esengelaki te bakangaye na basaki babwaka ye na mai babeta ye masasi ti azokufa te. Alors tango babwaki ye na mai nde sikoyo aye kosala nini akufi. C'est un dossier judiciaire il faut na landela ngo na niveau état congolais. De deux tango ye akufi déjà bande ko préparer bande ko na papa na biso pe babota makebele mais papa yake wana Kinshasa kotanga tango azotanga sikoyo nde salaki ke baluka ye akende kozonga na village parce que papa na biso bande ko sala armée ayaki na même génération que ba docteur Mouté na ba général Likulia soko yebi. Alors tango yaki awa na Kinshasa ba ye kolongola puisque ezalaki na formation moko bande ko former bana ya ba chef na ba province nyonso ezalaki na balikasi na ba Ubundu presque partout là même ici à Kinshasa c'était aussi ça depuis l'époque de Vivi ba formaki bana ya ba chef coutumier ba koki kozwa relève ya ba papa na bango. Alors tango papa yé tango papa ni akufi alors on est azongaki na territoire ba organiser puisque c'est tout un préparatif pour na kokoma chef il faut ba modalité moi ba processus wana nyonso ekoka alors ba renisaki famille regnat ba lobaki que oui aza vraiment moi na légitime de sengeli à remplacer tango yé akufi asali 28 ans na pouvoir papa wa botinga tango sikoyo ya akufi ava kufa déjà si atikaki testament nanga. OK. Alors à cet âge là moi j'avais encore l'âge de 9 ans, il y avait pas moyen que na gérer sikoyo famille regnat bazui charge ya kotangisa na classe na tangi ba classe nanga na territoire ya Basoko na EP Aruini na zu certificat nanga na ye na Kinshasa esika mama nanga azalaki parce que tango papa akufi bakabwani na mama eko continuer abandi ko sala musala awa na Kinshasa na ewa bora après azalaki hôtesse de l'air après a commis na grand hôtel. Alors tant que sala awa nde sikoyo na yaki na profiter pas ya maman moi j'ai étudié au collège à Limba na collégien na
collège à Lingwa na sisi nde nazongaki na Kisangani na ke sala université na Kisangani. Après papa na ngatango akufi, il y avait aussi mon père cadet, ya sali 7 ans a ekufa, après on appelé grand frère na biso. Mususu en attendant toujours ngai na continuer ba étude na ngana silisa na kola posi ko mon ko gérer beaucoup ndeza eloko ya facilité. Alors sengela ki na kola na kemba na comprendre l'aspect ya makambo belé parce que ezana ba onge belé ezali derrière le pouvoir. Ce qui ba chef coutumier le loba zo tepa na bi que question no ko ya nango. Pona nini ba misusu bazali équipé te, bazali outillé te, bazali formé te, bazali instruit te. Et ce n'est pas facile de gérer Bokondi à Bokoko. Ceux qui président ont craqué, combien plus forte raison Bokondi à Bokoko. Donc c'est pas une chose gratuite, c'est pas une chose facile, ils en ont charge. Et qu'on a la même réponse on a à travers Tenyon Nalati, ils ont fait même pouvoir au Nazanango. Donc Nazali 5e chef Nakati à chefferie Nabiso. Nazala qui investit na date il y a le 27 juin 2011. Et ça, la qualité de 2011 jusqu'à présent, dans nos autres, il devait 6 ans et demi. Merci beaucoup, Anna Ezalaki. Toujours, vous comprendre Sa Majesté, Azov nous va rendre la précision pour que aider parce qu'ils ont vraiment étape et belé, il y a une chose, donc Azov faciliter une tâche. Mais Sa Majesté, ils ont rappelé tout le monde à tout naka. Pour nous, comme mon continent, comme je pense que vous avez tout ça. Est-ce que, quand le papa tika qui lettre que yo mutu aux ananesika et quand on a été l'andamarate que il y a un liboso ya mutakokota il faut que papa et moka pona parmi bana na ye. En dehors de ça papa pas na bana papa kulutu tout ça comment est ça les maka linia les ça les maka ndenge nini faut que yemo mutal azaki na bokonzi yemo ka poni mutako remplacer ye omoni madame la présence de l'Éternel mutuna nous ali très capital ce qui le lot beaucoup se zokota na mboka na biso Congo c'est parce que bato bazolinga bango nde bapona. C'est Dieu qui s'est fait choisir un peuple. Peuple n'est pas établir. Ça c'est selon la Bible. Et na coutume c'est la même chose. Vision on a to perdre yango, c'est parce que bato bazali toujours aveuglé, ignorant, bato ça ba principe té. Okoki kozala na famille régnante, mais soki nzamba benga ki yote ki ozala mokonzi. Même na niveau ya politique actuelle, soko forcé nzamba ko confondre ko sala loko moko ya malamu te. Bible lobi aussi l'otaba juste bazako dominer peuple azana kati esengo. Mais si le méchant domine, peuple ko gémir et ko murmurer et ko ganga. Alors c'est maintenant le temps de Dieu pour susciter ba vrai chef o ba yebi nzambe o bazako sala musana ba principe ya nzambe parce que choix et utaka na famille régnante. Mais avant choix en esalema il faut pas tenir compte, il y a des paramètres ébélés. Est-ce qu'il est compétent? Est-ce qu'il est sage? Parce que chez nous, la coutume c'est basé plus dans la sagesse. Or, tous en a deux dimensions. Il y a la sagesse. Il y a la sagesse humaine, mais il y a aussi la sagesse qui domine cette sagesse humaine, et c'est la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu, que beaucoup de chefs coutumiers ignorent. Pour ceux qui ont ignoré déjà sagesse et outils parce que la sagesse c'est pour qu'elle soit effective. Il faut nous crête de Dieu à la carte, il y a mon tour, il y a bengami pour la sage. Et les adages disent aux âmes bien-nées, la valeur n'a pas point dans l'ombre des années. Donc, pose à mon compte, qui pose à la moi la mouke. Nzambe assisita ba roi. Tangana un roi, deux rois. Na un chronique, deux chroniques. Zoa Nouveau Testament, comment on a, il y avait des rois de 8 ans. Les ans barrois mususu net mutologo là donc barrois Emilien na proverbe 31 mingi ya barrois na bazalaki encadré toujours na ba maman na bango et ndé yango zomona ke pona nebeti sabino mabakute nazali chef nzamba ponaki et puis ndenge nzamba ponaki ngai na kotambwisa mboka na ngana mukumbu na zu conformément na ba principe ya nzambe pour que peuple elelate et gangate mais tokende ko sala bolingo ya nzambe mona na pona mboka wana. Mais na habité pourquoi Sa Majesté azotanga nzambe mingi na habité za pona ko se racheter ou comment to ko précéder ngai na tout même ma nzambe te. Mais nangi Sa Majesté s'il vous plaît, on me un peu ko expliquer biso teni o lati lingi o lobanini parce que na mono lati tenia mundele ou bakisi na tenia bokoko na habité so epesi nini nyonso mbali wana. Mais o expliquer biso no ko banda na masala soso kino ndenge maseke na habité sur la corne nini on me expliquer un peu bato ba banga ka yango awa teni na lati eza lokola mwana classe babenya en français les tenues vestimentaires pour un chef coutumier
Donc okoki kozala mwana ya classe T, il faut identifier na loko moko. Uniforme, tout comme basoda pe balata ka ba uniforme, ba pasteur n'époque ya kala bazai ko linga mingi ba col surtout ba missionnaire, ba protestant, ko mona ba col ba sango moni biloko wana. Alors pour le moment pas na biso ba chef coutumier eloko ali biso eza ko identifier biso eza la ba tenue traditionnelle na biso. Et na tenue yo ce n'est pas seulement la sorcellerie. Cette tenue est un message que je porte parce que le chef c'est lui la tête. Okoki kozala chef teyoza derrière les gens oyondo zali loko la chauffeur yondo za guide il faut siko otia casque oyo eza ko représenter que bato yonde oza chef na bango et pas na biso eza pe na bateni nyonso te chef coutumier ala takango mais na tie awa eza ko identifier ce que je suis réellement par rapport au pouvoir casque oyo moni awa ndenge bati yango ezali couronne ya pouvoir pour faire asseoir tout le monde babanda ko dépendre nanga ba se soumettre nanga parce que ce que telemeli bokondi moko comme ya bokoko comme ya oya mundele bokondi wana pe kolandelo ekosukisa yo alors yo ko mona nga pona taille chef azaka mwana te chef azaka mukete chef azatata alors na botata na e fois wa charge wana amema mukumba ya mboka mobimba nde mukumba wana ekolakisa ke amema na loko liboso azali moto azako ya kotia kimia na mboka. Pourquoi Kenya babengi biso ba ambassadeur et pour votre information na zape nominé comme ambassadeur international universel pour la paix universelle au monde. Nasuki kaka na yali wasate moni sikoyo naza déjà na baela na quel ikolo magazi mais na bi ke mboka c'est ça ambassadeur trop ambassadeur bazé belé na Congo oui ba pesa ka mengai avant même que je devienne ce que j'ai été nominé là nazalaki déjà ambassadeur selon Dieu parce que soko zuna Luc 10 ils disent 1 à 3 Zamba zolo banini alobi que la moisson est tellement grande mais il y a peu d'ouvriers. C'est quand il faut ton lukato bon de la mokolo moisson. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Et pour assister Sikoyo, banani, ba ouvrier belé. Dieu a créé le monde. Jésus-Christ et son fils sont venus pour racheter le monde et n'a péché tant que alors il y avait le vide. Et c'est là qu'ils ont assisté Sikoyo. Est-ce que Jésus a comment à Kinshasa? Est-ce que Jésus a comment en Mboka Nanga? Jésus a souka na Palestine. Il n'est pas arrivé ici à Kinshasa. C'est qu'une fois Jésus on a batoban dimela Jésus pour pas impacter ba principe nzambe que ça soit la coutume. Mais tu n'attends qui verset on a Luc 10 1 à 3 que ezatango oyo. Peut-être yondo ozana retard et information. Création. Il faut yo kamaloba nzambe. Ba chef coutumier, il faut ba ya ngambo la nzambe pour to bebi ici. Pour na nini nzambe azana besoin à utiliser biso. Nakopesa exemple simple. Ceux qui chef aza kuyangela mboka azana ba principe nzambe te. Talaka modèle naï. Aza chef ndengeni. Agiraka batu ndengeni. 1. Il va commencer à intimider les gens. De 2. Akomanda kopesa ba slogan moko to ba argument moko ya malédiction pour mboka. Or un vrai chef ne peut pas nous dire son contraire. Akobénir yango na mutema malamu parce que c'est une charge, c'est une responsabilité. Et ce qu'on a dit comme mangote, yango na ko senga ba chef coutumier ba kolanda ngai. Na bande ko nyoso bazolanda ngai, batanga ba texte juridique. Parce que na statut na biso ba chef coutumier et pesi biso ba prérogative. Conformément comment tokoki ko gérer bamboka. Toko gérer ngo kaka na loyengete. Toko gérer ngo na mobulu te puis Bible ye ko bakisa lisusu. To Bible ngeza socle makambu nyonso. Même loi na biso congolais na code na biso ba code ya juridiction na biso za ko nier que la Bible ne peut pas être inscrit na kati ya ba source ya droit, mais moi je reconnais que nyonso e outil na Bible. Non, ça peut la Bible na yo. Mais je m'attends so lango peut-être na religion na za chef chrétien na kola na makambu nzambe. Na botami na makambo ya bonzambe Bible lobini na proverbe 22:6 bokola mwana na nzele kokina ekotambola to tanga okoma mokolo akuta na makambo ebele attention to exploiter ka version na bien te kena malembe madame to exploiter ka ngo bien te bokola mwana na nzele kokina ekotambola yone tozawana oyebi ke mwana tango za na face les parents peuvent te gérer mais à un certain moment comme na période na sala psychologie na période moko auto bengi adolescence ezalaka âge moko compliqué okoki ko gérer mwana bien. Na olia bakiti na ba mesa. Ah.
Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minute on a 4 à katika saga fufu. Oui. Alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas un bon vraiment mingité. Mais nazo chez la bino moi mon kio naza nango na agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman comment des bons donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke ça sou mulongo kuna. Pour cela sou. Kuna iza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat pape simbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona kimona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko ko lia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme na ko ete bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à aux yeux de l'Olia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous allez monter. Déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Merci beaucoup pour cet élément au perception en régie. Tout ça toujours en Sa Majesté Ilinga, chef coutumier. Oyo azo betelapso masola et swalobi azana lititité ana kisité pour la toute première fois. Oyo kake un chef coutumier azana kisi. Azo batela bandoki. Ao batela ba koko. Azo batela milimo abutu. Ba koko ba kufokala ya evokara bangote. Je ne sais pas, c'est un peu ça malobaya Sa Majesté, mais tika to continuer na ba mitula na biso relation na yo na ba chef coutumier msusu oneti. Ok, merci madame. Ça là juste na rectifier le mot comme que le baki liboso le bino chef coutumier nazo gérer milimo tout ça. Nangana biso je ne serai pas le premier chef coutumier chrétien. Soko zongi na histoire ya Congo, hein? Omoni roi Zingankuvu na 1491 azalaki chef ba etronizaki na bokoko na bondoki na makambo ya kutimi na bokoko na biso mais Zingankuvu ayaki kozwa chance tango ba portugais ba komi après avoir kozwa ba contact ya installé tango ayaki ko découvrir royaume Congo ba découvrir qu'il était puissant. Il était question si on va évangéliser. C'est ça le travail que l'église doit faire pour le chef coutumier. Ça c'est la part de l'église. Ce n'est pas le chef de l'État d'aller prêcher les chefs coutumiers. Bible lobby na tindibino bokende côté ya sangomalam. Je vous envoie aller faites de toutes les nations mes disciples. Oui que comme tango il fallait ba création nyo seyo kalilo banzam. Vous comprenez madame? Ngongo esengeli ba chef coutumier ba yebanzambe. Soki ba matati kibala na ba misusu na bazana no koyenga
tango nzinga nkuvu mais na moi po yoka kombo wana yoka na yoka mo asala kinga ba message alukaki intimidé nga pona lekaka na bémission et refiku te beta na radio top kongo na lekaki nazo lobelo ezate kenga na zaka intimidé nana yebisa ba chef coutumier nyoso na ba difi matango tokutanaka boye banzambe bondimela nzambe po nzambe azana mission mais nazo yebisa e bongo na kobombelo kendo luka eto fanda na epena te ya elilo banzambe na benga kinga na téléphone na yebisi ke nyoso salaka pour un vrai chef coutumier soko yebi nzambe okoteka mabelete oko intimider bato te oko mitbeta tolo te parce que nzambe alobi atombola kanase amatisi pia longoli likula bandi yo kwei. Alors, c'est mieux que l'Inganzambe. Quand on s'enzambe, on a dit que nous avons une étroite collaboration avec le chef Moussous Koutimi. À commencer par le territoire de Basoko. D'abord, tant que vous avez Basoko, pour votre information, au Koki Kokot a été sans passer par la chefferie de Aliouas. Au Kokoma na secteur na la chefferie Moussous peut sortir Niki à Basoko vers le village de Bolila. C'est seulement dans ma chefferie. C'est qui fait un au centre du territoire de Basoko. Sans chefferie, n'a Basoko il a la Kanzala. Pondu. Kwanga, Masangu, Mbisi, Nyama. Soko yoki meme bambo babenyango babaja. Mbisi na biso babenyango babaja obangolo ye bafima kawana. Et utaka kaka. Donc izine nango zaka na chefferie nanga. Quelle potentialité? Et si ko richesse na nyonso nzamba pesi yango na gestion nanga na zongo pe na tia bondoki likolo. Imagine toi peuple ko za impact ni. Peuple ba ko beba. Merci. Là où vous avez bondo qui va se soit lobby que il y a vraiment bondo qui te mais ça bokoko ba soigner on va bien bokoko siko pesa tuna batona ba lobela ko bokoko ça signifie quoi? Na moko na zolo ba parce que je connais que c'est que le pouvoir coutumier. Na comprendre que bondo qui na biso ya bokoko ezali ba influence ya idolâtrie négative. So ina zongi même une histoire ya nzinga kuvu. Ba turonizaka comme chef coutumier ya tradition na bokoko na bakisi. Pour bakisi ndezali lokola fondement ya hôtel ya. Maintenant si un chef coutumier refuse ça, c'est qu'il sait que il a fait un autre choix. Il y a trop na epo za la fermi, il faut quoi ça là on a ba principe nzambe. Quand Dieu lève, nzamba ko équiper ma sœur. Nzamba ko équiper ya ko peso force, ya ko peso puissance, yango ba chef babanga te ke soka tiki bondoki, atiki misala mabe a okufa. Non! Ce sont des intimidations parce que au moins Satan bakoko ba yebi nzambe bakoko bakufa parce que il y a pas de écoute, il y a pas de rapport entre le mort et le vivant. Même ça c'est les informations ramassées bakoki ko bangisa ngana ko lobelote ke babangisa kana bango bato bango moko ba niyebi kendo tu na bango bakoko na ba travailler kana bango impact na bango ezani parce que je ne sais pas moi sur le plan humain ou bien na ba métaphysique ceux qui tokoti na métaphysique c'est qui fait tokomi déjà na idolâtrie tokomi déjà na sorcellerie yo ko yeba réalité te chef coutumier so kazo ebiso clair ebo il faut yeba kazao ya nzambe parce que un sorcier ne peut pas se dénoncer yo so mona moyibi ake komitika na parquet kengayo na zaka moyibi bokanganga le diable aussi a menteur à la trappe mais yango wana kosa ba chef coutumier po ba luka ba principe nzambe te avec la biso ce qui le lozo mona richesse nyonso za na mboka nulle part ailleurs au monde ba richesse za uniquement na Congo qui oza na bamboka mususu te mais pourquoi biso moko ba congolais toza ba maître c'est parce que idolâtrie zo simple tous exemples simples na niveau ya l'Afrique ba président ya liboso ba père fondateur ya ba indépendance na biso ba bandaka na nzambe un théologien qui dit a suscité à la personne de Nkrumah Proré tango azu pouvoir na ye nzambe alakisaki ke yende fois gérer Ghana abandaki na ba principe nzambe mais nini ko isaki alliance asalaki na une femme égyptienne obi ke Égypte ezali fondement ya idolâtrie ou influencer monde entier lelo chaos ez en Afrique c'est par rapport na coutume par rapport na idolâtrie lelo ba initier bato ba mécanisme ya kosala donc momilogie kwa mbome bibembe est-ce qu'il y a rapport entre les morts et les vivants? Merci. Biloko wana nde sali ke tanga na moni yango tozana ba papa na biso lokola ba sakombi bato lokola ba bakajika oyebi bango ba Mathieu na yebi ko sala mission na Mathieu yo pas vu Mathieu on doit comprendre Mathieu ba Joko ceux qui ba grand rosichristien ba grand idolâtre ba sorcier ba zobongwama qu'est-ce qui empêche que ba chef coutumier ba koko bongwana te? Donc c'est pour dire que un chef coutumier c'est un serviteur de Dieu o ayebi nzambe o andimeli nzambe lokola kolope mobiki sinai pour travailler ce qu'on a ba principe nzambe c'est possible yango naza ko éviter tous les chefs coutumiers bandimela nzambe batika biloko na ponzanda linga équipe biso pour na gestion ya mboko yo biso ba chef coutumier soki tozongeli kaka nzambe Yesu Kristo mais nzambe c'est Jésus Christ non
T'es fort préciser, chef. Mais quand je parle de Dieu, je vois Jésus. Jésus en Dieu. Parce qu'on ne peut pas voir Dieu sans pour autant croire en Jésus. Est-ce qu'il y en a tout le monde à Jésus? Mais ton dimele parce que c'est la foi de la Bible qui nous dit que Jésus c'est notre sauveur. Il y a la biso. Alors tous les chefs coutumiers, il faut baya bandimela nzambe babanda kosala ba principe tozongela nzambe. Merci. Na ba principe nzambe tokomona makambo nyonso mboka na biso kozala décanté. Sa Majesté, en regardant la caméra tout droit, j'ai une question. À la cour s'il vous plaît. Tant aux autres à la caméra, aux autres na komba Yesu parce que bengi aza nzambe mukondi na bakondi, a mukondi na yo. Tant bayaka tant mususu bayoko peselo bangumba melio. Liboso akomba Yesu Masia. Omitia kandenge nini? Babenga Sa Majesté, babenga pe Yesu Sa Majesté. Madame, omoni balobi to pesa honneur na moto esengeli ko pesa honneur. Mais ngai na komitia ndisika nzambe te. Naza chef coutumier naza na ba limite nanga parce que ceux qui na lukina mata eloko esala que Satan akweya c'était l'orgueil. Il voulait se comparer à Dieu. Moi je ne peux pas. Comme Sa Majesté zalika kolobaneti igwe roi mwami nkumu obana bakongo babenga mfumu et puis na biso to benga ba kumu Sa Majesté c'est le président de la République muta nominanga na kombo wana abi qui est le Sa Majesté de Basoko. Pour dire que argument na yo, réflexion na yo, vision na yo, et mon ici que comme mboka no musique pour votre information, nous avons même développement na mboka, il y a des contacts na yeux belé alors développement à base exact possible avec Dieu na ba contact na yeux on peut na ko influencer ba chef mususu ba emboîter ba parce que kaka tondimi nzambe nzambo fungola biso na makambo belé pe ba mboka na biso. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Toza na deuxième partie émission. La deuxième partie tozala na lisolo to beta na Sa Majesté i bazo bouke la biso ba veni pour bazo pesa bango mbongo te. Donc ba reconnaître bango baza ba kondi sinon te Congo kozala ka mabulu et ça ba chef coutumier ne bazo bouke la biso Congo mobimba ba mai tonde la biso na ba mabulu to beta lisolo wana soki ba makasi ndenge ba pelobaka basala eloko moko au peuple azolinga. Alors la troisième partie il y a deuxième émission na biso to beta lisolo ya Yesu Masia face ya Sa Majesté ilinga mais liloba suka bande kwa basoko pe bazana libanda mboka bazolanda bani bayoka swahili moko to kilokele moko kota moi mungu mo po ba pena o mokonzi na biso solo na biso na monoko na biso. Donc bana basoko bo palia mbai zinde kumuya ya liwasa ongo sa mbai asiate iso wana wa waso to sombe mokili monsu parce que mokili monsu moze la valeur kine inga iso pato ko botono ndi sambo yupi to kileke bokpambo to kile sambo to kile bamisala njo njambe eko pambola ndingali eko pambola mokili monsu ndi njongo kine wana na kibango puisque naza chef coutumier ya babango. Okay. Naza ce qu'on a apparenté maman nanga uti na lokele, je ne peux pas parler le lokele parce que je n'ai pas de maîtrise de cette langue sinon na kosa la gaffe. Swahili chef. Oui nasema niko nafurahi sana kupase kwa na emission ya leo vraiment Mungu anasaidie kwa anasafie kwanza lakini batu bote biko alanda kwa emission huyu iko nje emission moja hivi ya kunesha batu bote parce que Mungu anapenda ndio basurutani. Lakini kama surutani iko anaparatike kwa ba principe ya Mungu mbe sasa Mungu anapendaka sana. Obike en français na invité sur Sa Majesté pour toi bika ba chef coutumier ba attaque chef coutumier. Okay. Je vais lancer juste un message vibrant qui doit toucher tous les chefs coutumiers qui m'écoutent à ces instants pour dire que Dieu a besoin de nous et Dieu a besoin que les nations les connaissent et les sœurs. Et tout cela doit se passer par les chefs coutumiers, par les chefs traditionnels, ceux-là qui sont appelés à connaître Dieu et à le servir comme leur Seigneur et Sauveur, à recevoir Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Et enfin, Dieu va susciter de grands miracles et nos territoires, nos entités seront bénis conformément au principe de Dieu. Je prends l'exemple simple. Nos amis de Ghana, nos amis de Nigeria, nos amis de Kenya, ceux de l'Ouganda. À Zambie, dernièrement, on a été à conférence même au niveau du Sénégal. J'ai pris part à des rencontres là. J'ai échangé avec d'autres chefs traditionnels. Il y a même une alliance au niveau international de chefs coutumiers qui a eu lieu au niveau de Chipata.
On a été là au mois de janvier, on a échangé longuement avec d'autres chefs coutumiers. C'est possible au niveau de Cameroun, au niveau de ici à Congo-Brazzaville, il y avait des chefs coutumiers qui sont venus prendre part, même ici de la province. Ceux qui me connaissent, quand je passe des émissions, d'autres m'appellent partout. J'ai des chefs coutumiers de Kandovo, les autres de l'Équateur, à l'Est, et là-bas j'ai créé des relations avec les chefs coutumiers. Je ne suis pas venu faire l'extar comme un chef, mais je suis venu lancer un appel pour que les chefs coutumiers reviennent au Seigneur. Donc c'est possible, si nous croyons au Seigneur, il va susciter de grandes choses, il va nous ouvrir les yeux, il va faire tomber les écailles qui nous ont aveuglés il y a longtemps, parce que Dieu a besoin que le Congo soit régénéré, soit restauré et soit guéri. Et la seule chose que Dieu nous demande est à revenir à lui par la repentance. Si nous lisons des Chroniques 7:14, si mon peuple circule est évoqué ma face, donc cherche ma face, se détourne de ces mauvaises voies et prie. Moi, l'Éternel, Dieu, je descendrai. Merci. Je dois trouver solution, je dois guérir son pays et les choses iront mieux. Il n'y a que la repentance qui est la voie autorisée pour que nous ayons la réconciliation, la réorganisation. Donc, le pardon est possible si nous croyons à ça. Alors, il est temps que chaque chef coutumier s'apprête pour recevoir Jésus. Et merci, Jésus chef Ilinga, Sa Majesté. Votre numéro de téléphone? Mon numéro de téléphone simple, c'est 081 16 37 37 4 081 16 37 37 4. J'ai deux mains, ça c'est le numéro qui est connu presque mondialement quoi. Hosanna, Hosanna comme dit la Bible. Ata oboy ko yembela ngai mabanga ekoyembela ngai. Soko boy ko kumisa Yesu, mabanga ekumisa Yesu. C'est étonnant mais ce n'est pas étonnant parce que Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, plus que majesté. Azali kolo ya bankumu. Il est le roi des rois. Le roi des rois n'engeni nezomona ke nkumu azondima bonkumu ya Yesu Christo. Et puis avant d'ici mboka na ye na bonzambe pe na Yesu Christo. C'est quelque chose vraiment édifié na makasi na bandiko bolandi na bité boza vraiment édifié. Bon c'est poser ma question mais bateau nous on a dit première partie, ne ratez pas deuxième épisode parce que deuxième épisode de Okota Makambu, il y a makasi parce que chef ABC Bisoke akuta na kana mokonzi. Le président de la République ABC Bisoke a la relation avec des connaissances mususu toyeba. Si c'était la princesse de l'Éternel pembeni ya chef Sa Majesté Ilinga to beti masolo ya kitoko o Yesu Masi azwe sikanayi. Quant à moi, je prends congé de vous. Restez branchés sur nazarayantv.com. Ciao. bandeko na ngai ya sika yango oyo lisolo ya solo ya malamu elibino kaza penuel esalami mpo na bino bandeko bokutami en Europe na mboka mondele. Yo ozali na France, yo ozali na Allemagne, olingi osunga ndeko no na Angola, kobosana te adresse ya sika yango kaza penuel. Tindela ye mosolo carton epesameli bino biloko ebele na talo ya moke tobandi na 100 € tina 450. Adresse na biso ezali na Bairo Palanca kaza numero 119 Yabino Yangoyo, agence Yassure, kitoko. Abongwani pete, boa wangana, Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante elobi kolapie mapapu masope mafuta tokokisi